est tellement plein que c'est bon. Nga na ligne impolitesse parce que moi ma réaction c'était par rapport à l'impolitesse. Et ben de comme souvent en mouvement. Alors peut-être tous comprendre mais ça suffit. Voilà quoi. On arrête. Et puis que ça l'orchestre dans le Congo ça fait nga président ça fait plus de 15 ans. Nous avons président un groupe. Il y a facilité. Au monde on a ketchup bien mettre sur un défi. Au monde on a oui. Oui, to defa biso to ça jeter. On a dit comment on dit contrat nako. Sauf ya libérer ngata moi l'arme on a zone libato na stade. C'est que la maman foi bête. C'est que la maman. Oh, ya makina nga nyamura guerra. Et puis muto asali ki ba je sais que ba longoko, muto anzamba ba piniri. Bonjour et bonsoir Nabalandino surtout bazolanda biso na Koba Plus et les ali mukolo moko ya malamu les journées otobongisi vraiment ya kitoko ya koyamba artiste ya munene ya mboka na biso les Jos Dena et les loto zanaye donc Fabrice Ngoma osengaki vraiment lobby Jos Dena il faut les lots tozana Jos Dena Jos Dena bonjour. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Ça va tranquille. L'équipe est moi Mikolo Belé après que tu voyage na yo na Matadi production Matadi les lots recevoir yo lisusu tonga ito tuna et to yeba carrière à Jos Dena à banda musique wapi. Non, aux journalistes faut yeba carrière là sur banda donc je crois que question mon réponse on peut ça banda batu ba yeba na sala la musique na changer té poussière non. On a évité que poussière ma ou maçon non dans la musique donc batu ba yebi déjà c'est bon. Il y a d'autres gens où bah éviter carrière il y a Jos Dena pour bah moni Jos Dena na tira pays mais bah éviter avant Jos a comment na tira pays à banda qui orchestre ni na Google bah au monde CV na ngani Césali déjà donc voilà c'est comme si so muta sali ninga se galinga alinga ninga te muta s'intéresse à nga yebi déjà quoi on s'intéresse à terre autour azana ni bon c'est bon. Ouais, Fabrice Ngoma, j'espère que j'ai déjà les réponses. Et Jos Dena, les lots tozo yoka makambozo circulé, mingi vraiment na ba internet, na ba télévision partout par-ci par-là. Il y a ba collègues na yo ba quitté culture pays vie. Les lots tozo yoka bango misusu balobi bango ba pesa ki monstre banzembu et banzembu bino boyema na culture pays vie sur 100% à 20% bango pe ba pesa. Et les lots bazan à concert le même date dans les jours il y a concert il y a Monstre d'amour na Stade de Martyrs balobi Jos Dena aza invité de nitoye ba Jos Dena cause à l'invité à rokene na gauche toi à rokene na droite bon baza bande konanga sali ba on est sur na yango de sali culture bande konanga donc ceux qui contrat nanga espoir ngoma yonzika yoka réponse quoi bonheur lui USA bonheur lui yoka réponse nanga soki ezalaki ke na kin nanga mi kabola soit na bandi koto na martyr na gesu na comment na municipal eza pour na mutaku fate pour na mutaku fate ba frère nanga ba ndeko nanga za famille nanga donc comme Kabolingo c'est moins difficile quoi donc bonne chance na événement na ba on mi balé nga na un groupe na Congo central pour la deuxième fois encore enfin pour l'année pour la deuxième fois donc Tolongo déjà partir à mois prochain donc à partir de les 8 OK nous on a 4 concerts qu'on a surtout aussi ici tous on pas concert monsieur de la déjà samedi au 29 tous on a Sayo Basende dans tous les dans Sayo Basende na bengsi baninga nyoso ya cultura bazal bienvenue na Sayo Basende na matin mais Jos Dena lelo ya kotala ya koyoka album ya yo ya liboso oyo bimisaki tolandaki obeta vraiment ba vraie chanson na koza la parmi bato bazwaka chance ya koyoka album wana mobimba et ya kolanda yo même na niveau ba répétition tant zo répéter na Gilles et pas PDG au niveau. Ouais, naza pena parmi bateau vraiment ba bande ko za la presque ba séjour à ba répétition non tozali. Voilà, tozali donc tozali lelo yo ya kotala promotion ya ba nzembu promotion album disons
ba vraie chanson ya ba o ibeta wana mais tozala surpris ya komona Jos de natiki album ya munene o nga kolo beza ebandeli voilà o ezali ebandeli ya carrière ya vinayi atiki yango a retourner vers nandaku na bango na culture pays mais epesa ba musicien na yo mususu choc nazala na deux musiciens na yo et donc bazwa moi choc ba mission baza na bango sikozolo ba Eurostar azali voilà azana e tade azali oui ça normal baza ba humain fallait baza il est que la bango moqué parce que baza ko croire que ko sala mandingo non mais c'était juste pour un temps c'était pas que on a que na sali 20 ans sur la culture bien 5 ans na culture j'ai même pas fait plus de 6 mois juste 6 mois et puis voilà continue comme les avocats ça me soupe président sali inane biso mona culture ngo wana président sala ba inane na poto to répétera wana na ba forum wana ça dit non mona likembate président anem na poto ya olia kitoko ba shawarma ba tout ça voilà biso koto donc ça dire nguba pena 500 francs boka blanc 8 personnes ils ala nango Thompson mo ya skits donc ça dit na ya ngocha pauvre masa na ngaya kufana ni boss kalambai to na masa miso boss kalambai za moi anecdote mo beta rapide era likemba na ba culture sensiblement l'arme na mututu paiement ba damas ba ne sermo sala ba Thompson kota ba vient na Robert Lucas na ben on est na quartier baboma na matete wana avato ke repto kota passer na vite so comme on est kimi na ite so za la kaka alors to ke pas vient na Robert Lucas non pese mote to sengi moi muke to payer na malé wana to payer Thompson mais Thompson na secreterie mo na kati parce que massa na chaki rien ya bi kan to ba pire yebe muta mouvement achaka le bobo so nga tabo ya donc il y a bata mon boy il y a souffrance mais il y a bien paix donc tant le bibongo na kanisi bena mingi na kanisi mingi ba papiti sekedi bref nga lobité pour na lobi ngwana na lemba groupe na biso non lemba groupe na biso teza groupe na biso etika la groupe na biso nga na singa ka ke to kitana se tu as souvent marqué les angatina toi avancer quoi toi avancer voilà. OK tout chana c'est toi avancer na groupe nanga za groupe nanga donc na linga ngo tellement makasi parce que na simbela ngo poto jeunesse nanga na passion na groupe wana donc so na ya ko porter sous main pour na mota momuke na oya ka ndengo na ko sa na ba va et vient ou bien ngata pigeon voyageur j'accepte ouais donc c'est normal mais on dirait juste de na ozo cacher ba vérité moko ba ninga ba bimisi bien sûr par rapport ya ba dur na yo ya kolanda presque ba émission mingi ozo sala et ata mabe moko te ya orchestre na yo ou ya vient na yo monstre d'amour non bien sûr non ça mon sang tout est ya en fait yo ngana lo banini biso na orchestre na biso bazako zo ba film ba beti biso pied ya non mais ndenge baninga balobi ke bande ko sombeli bango basili koti ba debo on lobby on a assez parlé de ça 2 ans et ça orchestre était ba memo le là ouais exact alors aucun et ça orchestre doso oh petit wa présence yo ouais le obi kele to yimba ntembo boya exact et ça ndenge et ça ADN ya musique ya Congo pour ne pas dire ya Kinshasa pour ne pas dire ya Congo. Et ça bongo. Maintenant, biso culture tu wana ADN na biso. Je sais que ça ndeko nanga masa nanga, lokola CD ndeko nanga masa nanga. Lokola Gila Nsamba, lokola Lisha, lokola Vicky Nasdaq, lokola Onoka Panga, lokola Stanford, lokola Dudu Cheki. Lokola Medola Mbonda baba ndeko nanga. So na koya na podium mokolo na bato ngame mangali ngozala bango. So peut que na mboka mo boye singa mo ko repatrier ngate bato ngako kotsanga na mabele bango baba frère na ngai baba ndeko na nga esinga kata to za lekolo moko alors biso na ADN na biso culture bato mo balata propre boité veste boiza mo rare veste chemise cravate ça c'est culture pas d'insulte je dis bien pas d'insulte loko ngana za mo yaya na mo pekisa peut-être na âge peut-être une expérience na mo pekisa c'est bon on a assez fait ça non mon amour là on cravate c'est yo aussi là je suis aussi là merci c'est bon on en a marre c'est bon le verre est tellement plein que c'est bon nga
na ligne impolitesse parce que moi ma réaction c'était par rapport à l'impolitesse et bande comme ça dans mouvement. Alors peut-être tous comprendre mais ça suffit. On arrête. Ça ne nous sert à rien de faire ça. On avance. On avance. Céden, je suis mon frère, c'est bon. Les gens ont compris. Les gens ont compris. Je sais que les gens ont compris. C'est bon. De l'autre côté aussi, c'est bon, ça suffit. On arrête. Ça n'honore pas le public du Cultura. Ça n'honore pas nos familles. C'est bon. Et comment ridicule. Comment ridicule, quoi. Et on a là. Qui camadérie mususu na ko telemela na ko telemela ba relation mususu mona ba ko inculquer lo moza ki na ngote ça se passait pas comme ça na culture mutako lo ngone il y a beaucoup de batu balongo na culture les kana est-ce qu'on est comme là non na éviter ça na cadre il y a promotion il y a les 12 na éviter bon so ça na cadre promotion les 12 je crois que batu ba déjà que culture est les 12 ça donne pas les 12 na je sais pas les 12 est-ce que non ça sert à rien en fin merci la question pardon c'est bon. Ok. Tomoni lelo ba. Jacques Mokwa, je crois qu'il va répondre. Nene Mabaye. Il y a Joli Liba Tombo. On va répondre. Gaël Panz on va répondre. Vignasdak va répondre. Doudou Tchek va répondre. Abilili Olga 007 Mundu qui va répondre. Je crois que Batousi Balandi c'est bon. Bonheur lui. Ndolingona sala na sali. Hein donc Papi Louange na tosi mamoloba ki na tiki. Siko to doser. To doser. Bienvenue Vangaseli. C'est bon. Mais tout le monde a soutien il y a Josté par rapport à stade il y avait les 12. Est-ce que Rosala les 12 ou bien les 12 au Rosala parce que vous avez la production. Merci. Voilà. Mais moi vidéo par rapport à ba tout le monde qui ba mission mususu ne ba sali la qui ba vidéo ko sala moi vidéo. Les tout ça sur le 20 je sais pas quoi le 26. Tant ans on a. C'est des biso za ba jara ba bana oyo. Babila lpona biso okota tenga na ina koti. Mtalibo ma famille. Biso za bana oyo donc on a lpona biso ko beta mazol pona zote na beta na nko el pona biso. Vous comprenez? Donc ça dit na soutenir donc les 12 on a niveau ça na tenga na mona tenga ndem da futi mbonga stade. Na soutenir 12 mais n'empêche pas na soutenir ba jesak. Ndeko na ngai, vous comprenez? C'est-à-dire c'est eza bongo et ya bongo. Ngali na boyika mafinga, ça sert à rien. Pour juste ça boire on a deux fois boire ça ne peut qu'on a yemba koto pe ba bina ba yemba donc c'est comme ça gloire raison en la culture donc nga côté na ponga na zalaka ponga na nga pe na na podium je crois bato suba simla na téléphone pour mikolo comme ça ma téléphone kuna ndeni kitoko kuna ndeni rôle nga zakana kuna ndeni côté non c'est bien ezanengo juste dena na landa qui est pas nana boduga ezali ne loko moko lobi ke bakulutu mibale ce qu'il faut mutu ezake il faut ba dédommager parce que balobaki bango bakoyokana kaka soki satana nzambe bayokani mais lelo oyo satana nzambe bayokani te mais bango bayokani par rapport iloba maka ya départ na yo ya okende juste voilà par rapport à départ oh non so ba beba na za pour ngai so tamba yokani batuni ngate non avançons ça non c'est important ça le bagi fait ba futa yo kasi c'est difficile on a besoin na bato monde to zora biloko nyonso kana moi pete ningwana eza pour na okitsa bango te baba yananga naza fier ya oloba naza mission Kofi naza fier oloba na mission azeko naza fier eza CV mo ça na ngote ça leta bango bakabelinga mote me ngana kolia kana komona bango ça dit ba souffrir place bazali na olia na komona bango parce que bango balia na komona nga balia ki na bo jeunesse nanga ngana bimisi esali ki lelo pe monde bango bazana ngo parce que ngana tokaki po ngana tokaki donc ngape moment koki ça dit côté na okene fona loba kombo na bino ba yaya fona loba kombo na bino po ngape na lia na récupérer ta mondambo obino boko pesa ngate merci ouais nalandi monstre abi akabwani na été na nenga mabete na ba musicien o nyo surtout ba longwe mais akabwani kaka na nenga ya musala akabwani kaka na nenga musala mais ba ninga mususu ba niko comprendre te ke bakabwani na nenga musala mais ayez ba critique ba laksa biso boye mais Jos Dena
azo garder toujours bande naïe ya relaxa ke azali mwana ou azali petit au devant ya vie naïe azo mériter toujours ba respect pas ya vie pas azo mériter ba respect pas naïe to yebite lelo oyo na album ya monstre a onenge zo bima wa est-ce que Jos Dien na ba vocal naïe ou ya Tchaki balongoli yango to non nga na tike nga dernière chanson na nga na yemba ezaki au pire dernière chanson na nga ezaki au pire ça qui cœur ouais kuna ezaki na vocal ten ezaki cœur ba acteur principal ezalaki président et puis na grand mopa biso ezalaki na cœur na ta fier ne loko ba légende ya mboka ba yembi nga na yembi na kati donc na fier ça n'a contribué quoi a contribué voilà donc merci sur le ce que ça vraiment beau lobby ya kulutu so que ça vanga na sepeli nga démarche na ngeza ndenge wana démarche na ngeza ndenge wana et utika la uzala toujours ndenge wana donc na sengi na bande konanga to doser ekoki aden na biso za ya mafinga te aden na biso za mafinga te bolimbisa biso bolimbisa biso ba nso balanga double discours oui je préfère na double discours que na ça le mot après na tikela na ubanga na zoka bien te parce que bang saka ça la bien na sali vieux boy ça va passer ça va passer quoi. Et puis que ça l'orchestre dans le Congo, ça fait président, ça fait plus de 15 ans. Nous avons président du groupe. Il y a facilité. Au monde, on a quelque chose à mettre sur un défi. Au monde, on a oui, tu défas, tu ça va jeter. Donc, tu défas, donc on a bien, on a tout ça, nous avons massé, on a pas louange, on a tout checké, Vicky dans Zdak, on a tin de l'anga, bloco. Donc ça déjà facilité. Et biso tonga président, on a pas ce qu'on va moi tonga. Donc il y a un moment dans la moi. Moi équilibre parce que quand on a le ma belle vie à New na italien le rôle ambisa au kana moto mais ngape ba osela en retour ngape ba osela ngapa o ngana zana bango donc pour dire que ça sert à rien ADN na biso za ndengwana te c'est bon ndeko tika ko finga seden tika ko finga jesat Jos petit ko finga wazeko Jos tika ko finga Inosbi Jos tika ko finga Anita Mwarabu tika et ils ont servi dans le côté et eux qui ta musique à Congo donc l'autre gros ça là bolingo ezala tous obligés tous à la meilleure amie non tous obligés mais tous obligés tout là qui c'est que tous à bano to bimina ba famille ya donc ça dit par là na saluer maman nanga na pesi mbote skazali maman pesi mbote donc Christian Diena na pesi mbote dans dadinganga dadinganga toi même tu sais dadinganga babito lata kitoko Istanbul je vous salue Patou Lukuba, Chiomote, Kokoricho, héritier Wata, père natif valable. Il y a eu un wana quoi, bonheur lui. Donc baningo to balinganga, posali rendez-vous à samedi oyo. Ange Kiss les pétroliers, Passim Piana, Papi Bochab, Ladi Koni PDG, Joe Franklin Tina. Rendez-vous à samedi 29 awa. Nassau Bassin de l'artiste va s'exprimer. Alors il va s'exprimer. Quand je regarde comme ça, je vois personne. Donc, na beti sete wana bande konangai sedan de konanga nyamuragera de konanga msusu na komona mo peut-être na bosani to doser. Mbuta ici kozali. Adena cultura ezalara ya mutalati veste propre classe cravate insulté. Yango nazako boya ba relation na ona bato mususu mbuta nazako telemela ba ko changer nga mbuta na ngai et comme pena mo mutu ya cultura ya bureau à l'équipe na bandolo ba non je saka ibobo kate ndumana c'est que la mama vous comprenez tolinga te na stade beta normalement ça dit ngaso nazala ki wana loko zo bomanga contrat nako Sofia libéré ngata mo alarme na zone bato na stade c'est que la mama foi beta c'est que la mama tout dit bana balunda ba yoyo beni bana baloga kwanza au boy onen o beta no fimbo mo beta ngo pendant 2 heures de temps faut beta segela mama ibila gotie faut beta kulu kwenda nganzu za kota mpasingana wase kwa mweniko yamakino nganya muragera ebi mutu asali ki ba je sais ba longoko mutu anzamba opiniri muta sali bon na yete so azana ni menzamba ko piniri eponga na lokaka papa ulukwena nganzuza ko tambasika na wasekwa kamweniko yamakino je sais que tu peux assis là c'est à dire
sozo le kanate papa taba tio maloba tika na chité wana pour moni so na fo na loba ngana lokola aîné de la famille dans l'équipe va sonner dans l'équipe viki Nasdaq. Quand tu passes à la télé pour insulter Jessak aux milieu de la malédiction ozolo ata mutatini yozaki yemoko na tangi kombo Félix Oazé quoi alobaki oaza élément mordant comment on appelle ça maloba boyandimi pa ke loba vous comprenez. Eh, papa, on a zolo banayo, ata malovuma. Je dis bien, natangi comme malovuma. Germain qui témoko. Yoka bat natangi la yo. Ono likolo fader, o café tien chimanga, o Bibiane. Eba kombo bat mingba eba tena tonga te baza banani. O Charles Bronzola, ayo ki pena lobi ke je saka sila. Oza na chance mingto, ba fon le porte. Il y a chance de. Même hier mutatindi yo so ezaki color na bité ke zaye so qui ezalaki color orchestre alors que moto aza mordant comment ko accepter na tinya mama boake salon ça se passe pas comme ça yoka cri wana yoka cri mama giditalo batu bazo ate pona vocal na yo pona veste na yo batu bazo pa yoka biloko wana on level na te so passer le programme d'elle batu bazo pa yoka biloko wana na Set and Play bonne chance na Nyamura Guerra pour la municipale, bonne chance na Cultura PV Mobimba, bonne chance na Bango, biso petozo loka, ce qui moi ma coquille zalaki, pour être na bopena na coach production en jet, na Set and Play, bonne chance na Nyamura Guerra, pour la municipale, bonne chance na Cultura PV Mobimba, bonne chance na Bango, biso petozo loka. Ce qui moi ma coquille zalaki pour être na bopena na coach production en jet somme moi bitinga po bon na liaki il faut pour nazong sango na ndenge na contrat il faut signer faut multiplier par 4 mais monstre ana na mbongo osala na ye merci nozolo ba bongo o monstre na nini ana mbongo alors donc contrat nazwaki 5 shaba somme nazong sa faut nazong sa fois 4 nazwaki 5000 nazong sa fois 4 donc somme mutamon na ke makambe yali surprise na stade na obimila boyebit surprise topesi bino vraiment merci et j'espère que bozwi ba réponse na bino nyonso na mituna oyo botindaki to tuna bozwi ba réponse et merci beaucoup tokuta na biso nyonso tout le 29 samedi na sayo basende na Debonhomme na sekara ya saut de mouton wana na sima ya station toza wana samedi le 29 bye.